tata mukolo lokola nga mama papa ya batu ya Maria balaka opesaka mbongo quand même. Est-ce que mbongo bazongisa? Bon, wana entre parenthèses toyeli yango ya bate moko to yana libala bosembo to solo la bafere wana poto sa libala bosembo poto solo mais Melina Swamba yemi ka swana makasi na émission pour na sujet wana za tata mwasi ya bana alingaka mabe pona oncle ya bana na ete na pesi mbote place azali Melina Swamba soka yoki mabe moko oya yebi vérité ki bazo kosela noko ya bana ne makambo afabima kwa de suki sa mutema omona keno mutema suki ba Denise Lembo place bazana ba grande sœur na biso mona ba comédie ba côté là yo na affaire wana te ko ba yebi ndenge na zalaka ba yebi nga ndenge na fonctionnaka ba yebi nga na makambo mabete naza mutu mutakoka zate munu mutu mususu ka zo lobate ba bime ya za boyete comprendre ndenge nzamba yebisa biso na bible ata bino boboyi ko sambelanga mabanga na banzete ko sambelela ye uzaka mutaba parole mais vous avez tout chrétienté bon vous avez déjà bon tout sur le loba 6 à 6 oui que là la question t'aimer belé donc ndenge soto pusani musiko mona kelo nzamba lobi garder silence ya bundela yo donc ce que batu bako côté le nzambe ndazo bundelo à travers par rapport à qui mutema malamu na yo qui savoir vivre na yo quoi donc toni to lobate que no toza batu malamu ba saint ba nini mais ozomona ke ce que mutayibi que lo muto yo quand même azande bazo lobate isuki saka mutema elobi ke no tenga fona telemana zotambola bonga na mutu depuis na ya poto depuis na ya tina lelo na lekana émission tena beta mamoneza ba vie privée on est à ma vie privée naza mutu ya matalana te mais na ndeke mission moko si je me trompe pas ou lobaki yango parce que question na reposer au c'est que betaki moi lisolo moko bolekaki wana lobaki ki était na minute oyo to kabona moi si na ko na mo problème adoki faut to régler tout que la divorce et tout na zola on a yoté même so vite donc na réanimation kaka toujours à réanimer ka ba plan aussi tout ça là conseil wana pe faut pesa ngo ba jeune ba mais lelo po ba trop pressé bon bref entre parenthèses to juger ba tuté bon ils appellent biblique ne juger point yozo mona ya za trop pressé mais trop pressé par rapport à nini mutu musupe nzamba chai ko ya lelo mukile découvrir yo musupe malé mais par rapport ya vitesse nzamba cha katira okuta na musulman ya RRT o bato yoka tous les jours bazo publier ba kinkonga ya ba pasteur pesa nga musulman moko yo mona si ba publier kinkonga nga mona za représentant na bango na vandia obino bobula ke no mutu moko boya basi bona boy si bakanganga na erreur nzele wa makambo ezo changer ba vient na biso ba betaki musique o etika na bato na tête mais bagania ki na ba papa wemba ba beti musique o ba gagner ba participer idéologie na ndenge na bango wenge ereye na changement et memeli ba mécène makambo na ba ndenge muso ba tutu ba ngindi na mbalango mais bana lelo pe ba yena ki succès na ba ndenge na bango lelo ndenge pe fali asimbi drapeau angoka donc eloko na eloko izana ba ndenge na ngoyaka c'est national bina pe sa différence na c'est ça Serina no ya ba via na ba vina biso ba mapoke ngalima ezalaki na marque na bango ba memelaki ti lelo kutere mususu otuni bana lelo mona ba yebiti bangote salongo ye o biso to koli nango e yepe na ndenge na bango biso to fandaki na bibonga to talaki bango mais bango ba longwe biso époque na biso na ba vie na biso pe asona maître na ngai mentor na nga o ya bimisa nga maître pai grand maître pai voilà bango ba ye biso to bimi to yaki pe na ba ndenge moni ki lelo nga na kota style o ba tutu ba jeune à lire ba kota eza école à Seda Bilé mais biso mo loi tout ça là bien net ngai déjà li wana li passa wana parler wana famille donc trouver bisa bato na basombe ba billet te bosomba oui bolanda ba mbru ezo lekalika te na mona ki ba uté ko pirater ba compte donc ba billet c'est sila nango soldat c'est et salama mais so on a besoin ko kota ya kaka ko kota ambrio bozoluka bato musu ba oluka mona ngo coach na polémique tika na yo koloba poso na temeza polémique te tozoloba awa soko poser question poser ngana ozala na nzela kaka bato bazolinga basala neti ba tripoter mona copier kaka nini mo ba bieza nano mais so okena site osomba te po ezati donc bato baya site otondisaki ndulu na se beta mana
boka zateke no boya beta jour la mundu laisser beta mana to bato ba somba ba billet na fnac ezo somba yo somba kota na lobby na kota ki lobby na kota lobby ndazolo ba no lobby eza lobby lelo ya lelo kota na fond na lelo so somba na zongo celular ba pirater compte ya fnac soki o sombi sikunga zongo celular o somba. OK ana tikala o mona ba mpenda si la oui ando le ga ba théâtre ba coupa ba kinte ba koma na ba pro YouTube. Ce qui est théâtre si là, t'as le théâtre à Belleville. Sur la Bengi José de Londres, au Pona, où jouer place Monco, on connaît pas. Jordan Mizoa, les grands réalisateurs. Oui, Azoabiso bien. Son ami, par exemple, on a des propositions, il y a gag, il y a 10 secondes, on a entre Sobe et Saïsaï. L'église de la montagne de restauration organise une journée d'adoration et de louange le 20 décembre de 16h à 22h avec la sœur Ketia et le groupe Bédi, les amis de la foi, au 45 rue d'Élisée, premier étage, bâtiment 101 à Pantin. L'entrée est gratuite. Un cadeau signé le producteur de l'Éternel, Nico Kassongo. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Voilà, mesdames et messieurs, vous qui êtes branchés en ce net moment, bienvenue dans notre émission avec votre humble journaliste Kevin Bomena, journaliste OAMM Larabino. Actualité OAMM Larabino, révélation sous Oboye Baraté, et puis au hasard toujours on pour l'empêcher de informations vraies sans parti pris. Mesdames et messieurs, na Belbino à la personne de José de Londres, président du groupe Tigre. Tokosolanaye programme, il y a groupe Tigre, Tokosolanaye P. Maramnios tout étali théâtre, pourquoi pas tout le belapé actualité donc to yambie le long na plateau na biso. Yango na rolingana dédié d'abord émission où on a maître Eka Pouloussi, hein, na madame Jennifer Pouloussi Makambo. La Didi Arabino toujours émission là pour la bibino de soutien dans la binoté Moboulou na Bossanité partenaire le plus puissant Francis Songo na champion Wadol depuis La Rochelle. Merci Nabino pour na Onios Tougozo Sala. Voilà, Fire Basket n'a pas été regroupé ça invité dans déjà gros plan pour te démarrer mission Nabiso. Bonsoir à l'artiste José de Londres. Ouais, bonsoir Kevin. Bonne santé. Namoni en forme toujours mais biso misuni mais miku asmosko ya kolenda quoi. Miku ya kolenda. En santé pendant en forme. Ya oloba ko na forme lisusu. Na ebisi. On a bien né Damas. OK. Expliquez biso na nous. Voyage na yo ko ya France à eza pourquoi? Ngala kana biloko mibale misato awela te sauf boulot kaka. Donc so bomoninga awa na mboka. Francesco Smalto, donc na yo sa ba boulot po bana mai tout au travers na bango presque baza koto. OK. Donc intérêt nanga woye les alaka musala. Intérêt nous am sala. Parce que musala les oleka ndenge. Musala les oleka ndenge nzamba zo memela biso ezo kende bien. O chakati na biso terme ezo réclamer, moi to la lisango ezate nozo mona. Tozo zala ona ka pona ko pesa bato yo ba réclama bato yo bazaka na besoin na biso bato ba o déclarer. Ko pesa bango oyo bango bazelaka quoi. Pour tout le monde trop Paris Bruxelles donc ils ont l'accepté na que ça les osali masco toi na pour ça ba groupe ils ont fonctionné ndenge groupe na yo les tigres. Ouais, groupe le tigre
na ba tigresse na biso baza kitoko ndenge boyebeli toza wana na Miss Yolo Fifi Busa toza wana na Nana Silove toza wana na Cocotte Vercamer toza wana na Ose Kamango toza wana na leki na biso Malaika toza wana na mwana biso Feliciane et puis na bandeko mso bayaka kotia biso poaso to wana besoin na bango bato wana otangi baza bato na yo moko donc wana pena effectif à mouvement avant tout à la gauche à droite wana soki na ye tozalaka na bango tolalaka na bango place moko tolamukaka na bango tozo décortiquer ba faire donc à part groupe il y a théâtre les tigres c'est ça sous association association oyo toyedaka ba domini bato oyo bazana besoin ba heure de na c'est pourquoi pas bato na hôpital kuna nde tozana maman secrétaire na biso Babi Kuitila Lunyongo Rachel tozana ba Makarine tozana ba maman international tozana ba Véro la patrona tozana ba Marthe Kilola en tout cas tozana bato ebele tozana ba petit na so Patrick Ngambe tozana ba Ifata Mobali Blaise donc bato baza tellement ebele oyo tozolinga na bango boule tozana ba retour à Belmi la Rose tozana ba frère na biso na Afrique du Sud po association peneza ils partout donc ils partout dans le monde toza pe na Angola o tozopesa mbote na mama Véro ya zanga na Angola na Afrique du Sud tozana frère Blaise ya yembelaka o bino mobenga ba frère en Christ ba frère en Christ yembela asala aza mutanzembela ya ba côté wana donc voilà na kin pe ndinga autour ba tozana maman international tozana ba petit na so Zizina tozana ba Soraya tozana ba Natasha a Paris tozana ba la patronne Véro tozana ba secrétaire na biso mama Babi tozana ba Blaise donc voilà quoi toute une équipe complète na Suisse ndinga mona za on et puis na Marthe Kilola na France autobus sanité Belmi la Rose donc voilà quoi voilà merci toi on a pour ça ba siko évolution il y a nenge bando même la théâtre na Congo na awa par rapport à nenge vitesse nenge bando qui na Congo mais tout le monde lokola moi vitesse diminuer c'est normal au moni na kin les atoine lo msuto salarati tant ozola mko na tête na oto kana iloko moko yozo boulot ya osala et puis on a trop sollicité donc on a juste pour kanisa rolo ba pesa kiyo pour bongisa ondeni donc inspiration izoya tongo midi pourquoi mais to komia wa yango comme na deuxième position ozana no makambo yozo sala ozana musala ya mundele et puis yango lokole zala na nzoto ozo sala effort ebungate ozo ko activant de temps en temps ce que tu rôle bandeni ils a manque ya soutien au bando zona kin ezate to ezake awa système ezaka moi là par rapport net tout monde a bandi comme sous pour na baya ça il faut ba uta moi musika ezana ni expliquer biso non moi bien bon na auto expliquer clair na été so to se comprendre na se comprendre on peut na moi bien on est na kin expliquer na biso ozola na ozola mo inspiration zo boule siri yango et puis ils allaient que nos producteurs aillent vers yo à proposer yo za onaka wena nzoto na yo na makambo bango si babongisi oniati obalisi yango na oyo yebi ko bakisa mais awa yo moko zo mona ke non na comprendre o muke yo moko zo luka oyo kangisi bana mai o créer yango donc za na makambo ebele nanu ya obule ozo bule nanu ndeni ofuta pale abato ya mundele awa ndeni opeye teni na kina yala komona Melena Swamba abule yo mutulanga la moko bimba koto po ya teka ape forme Melena Swamba mwasi mobali ya sa yoyebi asala ba produit bakisa bokoko tout donc côté na e so oza pembe na e o quartier oza soute sentir pena oketina kalbitus rombon abwa kelio ozo dondwa ndenge za la guerre mususu ba jina bokele mama na Rose Fimbo akobule yo peke no ndeko nanga makamoke bin koto yo za mutaba teni okepe na Château Rouge wana elimbizi ozo comprendre ba elimbizi mutu nanga pourquoi pas diesel la London City ako soutenir donc yo vendre zoya ozo forcer rien mais awa bimina tongo
oza nanu fatigué na tête sere ozonga épuisé donc ekomi ka makambo moko ya week-end vite fait donc ozomona ke bacharge omoni ka so moto aza moke baosalela aka na beauté mosusu soki akomi koluka beauté diminaka mpe si bana mais ntango ozokomprendre voilà na posa na yeba ndo olobi ka makambo ya obeti ka makambo ya forme na makambo ya beauté aposa na yeba slogan moko oloba yango mpe mwa trop age awendo nzoto afali expliquer biso lo slogan ezalaka noni po bato mingi ere mo balaka so amoni de Londres akoli 60 ans 70 ans mais yango soki nayebisaka bango keno motu nyonso akokóma na baage wana ozomona biso mpe toalaki bapetit mais lelo topusani na age mais so otali nga na face na baage oyo bapesaka ngai yango te lokwa sikoyo keno roi na biso ya beauté alaka fali wayo moto noma ye to bakongo nyonso bon natiaka ngai mpona kotisa bato te te okomprendre donc siko bopusi nga age donc si nakoli na na age awendo mais na face soko otali yo mo ozomona rien ndenge bato baotala biso na biso nde baotala biso bona écran sino 70 ans ebima na face ibo bana 70 ans tebe kasi bango bakomaka mbongo bapesa ko 70 ans ouais baswa akomi na 60 nikolo na otomona photo mona ngambo bazwaki na TikTok bazobeta beta basolo na ouais pene longi ya 60 ebimi kasi c'est trop la polémique tellement batako bongo na anti polémique nga naza artiste aza moto aswanaka na bato te soki moto alobi apesi opinion na ye yo fo oyoka kaka oyeba ndenge otambola ozwa mayele nga nano nano na reponda bafani na tele te bato bayaka korepondre bafani na batele baya wenge bafana akotango na mbri akotango na divagation artiste aza moto babetaka kaka mabanga soki balobi yo yoki oyo ya vrai orécupéré ya faux osali jeter l'éponge. Ce que tu as dit, c'est poste na minute ya président ba comédie nyonso ya poto parce que tu as dit bon ba murmurer lo ba mayo mutu pendo za na volonté wana ya kosangisa ka vraiment ba artiste belé ya poto to pesa au titre wana ou soit eza bokoki ko pesa ngate na za na association o na sangisa ki bandeko o to bengaka entraide diaspora. Entraide diaspora eza lisanga oyo bandeko tu baza na Europe baza na kati wana ongande nazo diriger bango ona kati wana twana ba masa nanga apo Firenze ba ser na biso meta ba Arlette ba votayo bien sûr po ngai ne na ki créateur fondateur ya idéologie erna ena on ba bon lokola yo moko kolo indusa diriger biso po ekende bien twana ba leki nanga papi Kader twana ba Luche Kapanga toza na ba mama secrétaire na biso kala mingi tazo présenter biso bébé Gladys. On a profité en tout cas presque bandeko tout aux bango ba ser na biso Omega ba mère vala ba tout ouais Vita Kaluja ebitango tozalaka naye ba renew salamaka Vita Kaluja toujours présent yo yebi wana ya parler pena donc Vita Kaluja yem ta simbi charge ya marambutu koto ya les tigres yende mutaza on a profité na pesa venanga Martin Indumbe donc pire via de sukate wana bena montikile ko yate voilà on a profité pena pesa Teresa walo mutema 3 fois ABC na pesi op bambote voilà bambote ne komi osenga je sais de Londres toi pour ça toyeba est-ce que ça a bénéfice moko aux joie na théâtre à mutuya o lelo soko tali depo banda théâtre soko tali tom sous bénéfice mo zolo ba nga penda soki théâtre té eloko na ngena za na moté ben wana eza ba question petite sœur propre Sandrine la coréenne na Gisèle Bongi Fatoko ya mabami tungisa nango eloko mutuya liboso eza kombo eza ndenge toteka face donc yango l'équipe babiloko tout ko sala lisusu na sima atalo ipango bozwa te ndibo bando ke kutana mamo live bongo bozwa te loko te donc pour votre information netinga depuis na botama nanu mutu moko ya politique ta kabela ngai mais tu bando mona ba comédie bilon tu za mona ba comédie mais ngai makambo tikali ko sala manga sina vanda déjà kotoyo nazwa occasion to chance wana te ya okutana na bakonza mboka donc tina za la rabouye izaka efo perso na ndenge nzamba dirija ngana ba HBM Elena Manzila mama ya mabundeli na opese ba courage motema ya batu ya Amédée ndenge tozana na belle détail belle de figure maître Véronique Aboueboué donc bato nzamba tcha pembeni nanga ndenge tozala kande to kutana na ba mabo mono epanama mabo ya mbio mabo bozo zala donazana ba bato onga na zala na bango okende pe ba na bamboka mipanzi kuno kutani na grand prêtre
les bogards Olivier Temo Olivier Temo asungi na moi peuple mundibu Mm. donc ya biso Melina Swamba yebi ndenge to développer na so to to kitina kin toza na face à parlement Ornella Ntsuka mwana mwasi au parlement soka koti batutu batelemaka mpona beauté na ye Olivier Ntsuka elongi ya parlement na Kinshasa. Donc bénéfice ezaka koyebana ndeka face voilà ndenge tozalaka na ba petite sœur propre ya palais Jenny Bite Magali Bite donc famille Bite Mobimba maman pasteur motema ya bato ya pasteur Alain donc voilà ce sont lobby au neti bino bénéfice ezaka koteka face mais ezapenda bénéfice au te fallait besoin parce que biso posa na monsieur zarabino ba artiste to mona bino mona ba position moko ya bien vous appelez ba mapangu ndenge pe to mona la wana sque komi salango luzak ou bien kala ingango ouais producteur akoya ba développer ba pese moi un peu yo mutoko ba ndenga ogelango soki omoni kelo makamu na yo oyo bamsupe bazano bomona keno ba pese lopango ya obomba te bakabela rapé bango l'état congolais sunga bino atani logote to maskete to voler ba facilité a salela motoria OK eza ndenge uta koloba ndenge mama Oliver raiko bengisa bato ya na compte ya l'état te na compte privé ko a sepeli na ba artiste na ye a sali bango plan ndenge mama Denise aloba keno na munsiko ko sunga yango abi bon ba maladi balelaka trop na ide bango na ba côté à soins médicaux. Donc on apprécie ba artiste et comédien soins gratuits. Voilà une bonne chose. Voilà, merci naye. Donc voilà babiloko wana mais netinga nazolo banga personnellement. Ozo biloko wana ba avantage wana na kutana na politicien to mais scène moko to batutu babwaka na mukili. Alo bageno moi parti na o sala rande bana ba se plano na parler ndenge ba pesa batutu na noté quoi. Voilà, tout ça na José de Londres, tout ça solanaye, tout ça développé et n'a profité na pesa merci na Rico Lukusa les grands basketteurs na mama Jeanne Lukusa na pesi binope bambote na pesi pe mbote na Fabrice Kamana na pesi Alex Fala molatisi na pesi mbote José de Londres on a posé toyeba émission les gars amis dernièrement on le voyait aux acquis célibataire engagé. Et l'obito célibataire engagé ton a posé tout yeba engagement wana izaka gato elongwe ouais egolongwa ndenge nini nga mukolo boye donc elingolo bakeno nanu na che mutu na ndako te tozokabulane mbeto mais nazana mutu oyo tokabulaka makanisi non c'est remarié te voilà donc divorce no esuka ndeni. Oui, il fallait au salana madame ex madame. On a limite autant à combo. On a combattu na ex. Bon, on les a vie privée tout ça entre parenthèses. Na limite au betangote mais pas tout ba yebi place tout ça. Mais au est important. Tata mukolo lokolanga maman papa ya batu ya Maria. Balaka au pesaka mbongo quand même. Est-ce que mbongo bazongi ça? Bon, wana entre parenthèses toyeli yango ya bate mpoto yana libala busembo to solo la ba faire wana poto c'est libala busembo poto solo wana Melina Swamba yemi ka swana makasi na émission pour na sujet wana za tata mwasi ya bana alingaka mabe pona oncle ya bana na ete na pesi mbote place azali Melina Swamba soka yoki mabe moko o ya yebi vérité ke bazo kosela noko ya bana ne makambo afabima de suki sa mutema omona ke no mutema suki ba Denise Lembo place bazana ba grande sœur na biso mona ba comédien ba côté là yo na affaire wana tellement po ba yebi ndenge na zalaka ba yebi nga ndenge na fonctionnaka ba yebi nga na makambo mabete naza mutu mutakoka zate muni mutu mususu ka zo lobate ba bi me yaza boyete on comprend ndenge nzamba yebisa biso na bible ata bino boboyi ko sambelanga mabanga na banzete ko sambelela ye uzaka mutaba parole mais vous avez tout chrétien bon vous avez déjà bon tout sur là loba no 6 oui que là la question t'aimer belé donc ndenge soto pusani musiko mona ke nzamba lobi garder silence ya bundela yo donc ce que bato bako côté le nzambe ndazo bundelo à travers par rapport à qui est mutema malamu na yo qui savoir vivre na yo quoi donc toni to lobate ke no toza bato malamu ba saint ba nini mais ozomona ke ce que mutayibi ke no muto yo quand même azande bazo lobate et ceux qui sera mutema et lobi que no tenga fona telema na témoigner quand même mais na lobi te que naza parfait
naza na bamabe na nga naza moto nakweisamaka na baerreur na nga mais oyo bango batelemaka koloba tomonte lelo bato bakomprena evanda na ekota nango mpe mai moto so ayaka pete afana na coin na ye malgré tout ozosala mpe bamakambo na yo tokoloba otika ndo lobi mokolobela libala bosembo nde beta lisolo wana mais yebaki eno nde tozalaka awa na baage oyo toza nango sere na biso azali donc voilà place aza bagros bisou na ye natangaka nalobaka et puis donc tokotangaka mais lokola pe tolobi yango trop et nga naza comédien oyo soki nasengage na moto tout de suite là on le sait on sait donc soki na pesi mani makambo pa donc naza moto oyo parmi baartiste oyo bakopine na ye to basi na ye bato badécouvre bango na facilité bato bayeba donc ndenge naza so nayebi soki akeno kombo madame yeyo mbala mo bayebi ye bamoni mais nga nayebi kombo madame natanga na otanga te natiki na otanga te bala bosembo nalobaka bato bayina bango na respecter vie privée na yo ouais esalanga bien mais sikoyo tosola mpe mwa moki José de Londres tout le monde a tourné épisode 3 tout le monde Paris Bruxelles expliquer bisonane la télé récemment l'émission na yo na banana silove na ba fifi na ba cocotte na ba maman secrétaire na biso oya dirigera ba faire wana nana silove na vice présidence na biso fifi Boussa Miss Yolo fifi Boussa Miss Yolo attaché de presse vers caméra oui ah, vers caméra, ok. Cocotte vers caméra. Voilà. Ok. Voilà. Toi, ce qu'on a poussé, tout le monde a eu tamboula, tout expliqué, ce dernièrement, t'as la mission, le bec, on a un problème, il faut traiter ma ramon et mukanda. Mais au tamboula, bon, ils ont nini. Expliqué, ce bazon, c'est na TV, na t'as la un problème, ils ont réglé parce que. Nga na lobi, que nous, on a un problème, na réglé ma mukanda. Et puis, au makamba mukanda, c'est bon. Pour tout le monde, aux tamboula. Bon, nga na mutu, depuis na ya poto. Depuis na ya tina lelo na on a les can émission tena beta maman on est à ba vie privée ok on est à ba vie privée naza mutu ya matalanate mais na ndaki émission moko si je me trompe pas au lobaki parce que question na reposer au pas c'est que au betaki moi lisolo moko bolekaki wana au lobaki qui était na minute yo to kabona moi si na moi problème adoki il faut to régler to que na divorce et tout na zona on a yote même so vita on a vita kaluje ngaite le siko boule la te boule na tout na yeba est-ce que ça va situation ça va poser to monopé na kin banjonzi ni pokiti voilà poto yebi ke kendara bon ce que os ana producteur ana besoin betsanga tour na kin ya gane to solo là to na okende partout où ya zana nga besoin dans la minute so producteur amonani na kin okende mais yango la ndem to makambo tuna kete ponani kiwa mboka na ngati toi il n'a pas besoin de confirmation pour talara bino boyebi ba producteur pe ba kota l'émission autant ayo ki so gazali directement contacter tout azala besoin nga partout où ya lingi oui naza limité te na ozala na osala boulot nga vanda na Switzerland oui précisément na Lausanne na bamboka HBM Elena Manzila maman ya Christ est vivant nazalaka wana donc voilà na profiter na pesa ba condoléances na sœur na ngai Florence Matondo auto bungisa petit frère na ye donc courage ma sœur Florence ya batu ya Yvette tous en ensemble et puis na ebisi bato bobo sanate tous en marche calamité il y a soutien ndenge ba policier ba comment na ki racisme ozomona tongo midi pourquoi nyonso baza contre ba ya poto koto oui ki racisme na bango ko agresser ba noir ba nini on les a marche ba noir nyonso ba congolais moko wana komela ki biso na kata libota oyo mwana leki bébé na biso cadeau Marvin o akutana na likambo wana blessé ki tous les congolais ba lobela ki yango partout donc toza na marche kala mingi te to ebisa tout le monde tozala donc to ya ko déclarer makambo wana sila c'est bien c'est une bonne initiation on a besoin makambo wana te po voilà faut telemela ba faire wana donc yango nazo ebisa mama Elena Manzila courage na o nzamba za na contrôle yo na papa Amédée toza na sima na bino to bondela po na bino to ebike to ya ko lobate que no courage ko sele ko leka po isa passe moi les exactement nzamba zo contrôle va faire voilà donc voilà quoi ba congolais ba noir tout tellement contre
faire ya bato wana oyo baosala toza contre yango et se répéter les suna bamabota mosusu te. Nana question moko na tiraki ezalaki très important namonaki yo ntango kela tikalaki odefendaki yango bon ebimaka loba yo moto kimisa nkela me toyebi eza yango yo te namonaki odefendaki obi oui c'est normal il faut atikala mpona yo il fallait mpe mabidi atikala wana ezalaki suwe na ngai wana ezalaki suwe na yo bon en vrai tosolola artistiquement totalaka tv tozalaka informé toyebi te est ce que kotikala mabidi na Congo petit sikoyo tout mon épée santé il a toujours qu'on s'améliorer et selon notre information toujours azapina na santé car toujours il y a bien été tokolo ba kozaki prophète tokolo ba kozaki prophète onengeni non je te confirme parce que voilà c'est comme ça bon mabidi azaleki nanga moi sina ya parler Aminata wana za mwana ngai OK netinga nazaka na souci ya bato bazala bien oui donc ngai bon nayebi te mutu na mutu eza na ndenge il paraîtrait que visa nezaki atamuki bon nga nayebi makambo ya visa te na remercier ka ndeko na biso Suleka uka na ma démarche sala ya ko soutenir bato bazaki abandonner de laisser ba kotala biso te grâce ya ye ba comédien isalaki ke bampifo epesa kitoko donc merci na ye voilà donc place aza nzambe amona geste wana oyo asala déjà c'est bon donc pona bandeko bazoya aya lisute histoire esalama ekeno na nzela na po mikili pene ezalaka lix pana biso donc ezalaki makambo bandulima biso pene alaki kutu batala voilà donc tant ya ekolongo l'équivoque wana place ya nzamba opambolaka ye donc oyo musu etikali nga na yebite tant bakomaki nga na sepelaki na tali ndenge na ba famille yango na ba makambo nde to na ba santé na makambo tu ndenge biso na pona zwaki tempe na okoze na bango te nga na lai musika bango ba lai koto beaucoup de mabilité tanga yaka te kutana ite mais ermo leki ndenge ni pepele bon mais to zwaki tant okoze te po pesa bon mais soué na biso na zalaki awa falaki batika la par rapport era yaki santé za kumbruye on comprend nderpe leki na vie de loi yaka na conseil yaka ina biso moye ezali na ndenga kolote santé za primordial santé n'a pas de prix solo là na grand prêtre batu ba na biso bazomona ndengo za expliquer bango au traité nzoto si c'est bon OK ne pas souci na biso ezalaka ko kende kozonga ne salaka bien lelo zo beta le solo ke no biso to sala boye succès vidé pour to vendre ki mais ce qui le problème est comme li na souhaité na souhaité mais ce qui le likambe comme tom sous ma bise ba ko bengo prophète parce que voilà tozo souhaité en autre oui to souhaité père de famille bala asa responsable toi na besoin en autre toi na besoin oui voilà toi na souci na autre que no mabe comme la et comme apete oui pour to tu peux ko kufela na profiter na pesa ba condoléances na ba comédie to bungisa ndeko na biso nzambala ina lilahi wa ina lilahi rajon ndenge so ba musulman to lobaka donc voilà baba yo mutoko cha kisi bloka ba musulman ya théâtre yo eza mabete soki bazo pointer nga bango seki ba mona makambo bien po ba kovanda ka te ba mona mutu mo boya za na yeso ndenge na ba no traiter de kisi seki ba mona ka bango ba mona ka ba yaka ba kokaka te nde mona kiza ka ndenge wana bâton de Moïse pharaon abimisi mo banyoka dimi tango nzete ya Moïse bimaki melitu donc mutu aza nyoka dimi tango yo kutana na gros nyoka gaer amuna no ozana guatana mo donc ezandenge wana bango mo ba bi pourquoi ba lobaka mais biso elika na biso la ka place musa elano ki cité na ma théâtre ba succès ne mozara na ngopenda po yo kanga penda kin penda ya kin te kutu Congo ya black te po to la ki actif to sala musala succès za ki no ba monako ozo na ba bloko asika mais tango o vandi awa par exemple par mois ba monyo info ba massa mususu bazoya komona na tous les jours na mitu na bango ba otikala biso to tikala tozoko na réanimation kaka tozo ya réanimer ka ba plan aussi to sala conseil wana pe faut pesa ngo ba jeune ba obima lelo po ba trop pressé bon bref entre parenthèses to juger ba tuté oui pour les appels bibliques ne juger point yozo mona ya za trop pressé mais trop pressé par rapport à nini
mutu musupe nzamba tchai koko ya lelo mukile découvrir yo musupe malé par rapport ya vitesse nzamba tcha kati na poto yo ga ke ba système comme belé makamba belé voilà to nié yango te okoma ko finana oui to nié yango te tozomona tozoyoka makambo ndenge mukile bebi oui mais to ko juger ndete surtout dans le monde du théâtre te partout atana ba église na ba église kuna nde place ki ndokipe vandi ba pasteur bakoma ba pedula ouais ba pasteur bakoma bato ba science occulte ba magicien ba tout za komona ba o ba za osala kibokoko bona boy ba bongo na bakoma ba pasteur wana kutu eza partout et à place on était en politique na église partout eza na ngome bango na nzambe na bango biso lokola tozaka na bango te place basala ba pratique oui moi to kanga mutu na maboko to lobe ate mkonga na omona ki mutu azo ngo nde na lobakino intel na mona ki azo sala. OK. Voilà. Expliquez sur un choix non comme un musulman pourquoi tandis que vous êtes congolais selon mes informations qu'on a la famille chrétienne yo mora muzokenda musulman. Expliquez sur non nini tinda OK ou la ta pour so comme musulman. Vous la musulman nzambe nda ponaka. OK. Ezaka par hasard te po ezape na ba masse belé to kota na bango tozana bango ba musulman batika biso tozaka souter na profiter na pesa salam na masa na nga boule alima vita kambembo ti lelo ya zali na profiter na pesa masa na nga bienvenue à Sani na kati Angola donc lelo nde bato presque ba masa tout kota na bango to ko bato tikala ka 2 ou 3 ki mvuki tu wana bazala ba mso ba bongwana bazongana bango ba chrétien bona boye donc izaka par hasard to ko za musulman faut nzambe yemo wa choisir donc ngai biso to botama ba chrétien na kula pe na catholique to kenda pe église oyo to tsako kola nango mais na ba 88 87 ndaki na yaki ko se convertir na islam bien sûr depuis 87 na lelo ouais na laki trop jeune trop petit to embrasser ki on a ba mon pepo et l'Arabie biso na Congo ya ba musulman 30 ans ouais ti lelo yango monaka ba mekaka ba kokaka te poto za pena na kati ya bozindo ya kibonzambe parce que différence nini yo ozara chrétien comme musulman différence nini mona entre religion ya christianisme na musulman vérité kosambela sincèrement kibosolo ouais ba chrétien ba bosolo te tozomona ngwat ba bêtise tout ezo tambola de gauche à droite siko soki to bito cha exemple na kosenga na oyo kaka ipesanga PD moko imam moko azaka PD moko c'est très fort ça imam moko oya PD na ba musulman tu yebi na monde entier ngana ko pesa ata 15 pasteur ya ba PD na pesa exemple na tunyo question exemple pasteur a PD ya libozo o manika azo panza biso sango mobali ya leg na ngamura moko kaka wana lobali susu baza soki sans combien na mukili okuta na musulman ya RRT oyo bato yoka tous les jours bazo publier ba kinkonga ya ba pasteur pesa nga musulman moko yo mona si ba publier kinkonga nga mona za représentant na bango na vandia obino bobula ke no mutu moko boya basi bona boye si bakanganga na erreur nzele wapi mais ndeti biso ndenge na communauté na biso congolais mais na bikelelo bukilego développer bazola religion islamique bazwango quoi religion moko ya bancho voilà ba comprendre ki enseignement te moni seri wana ereyaki mundu ata yo ndengo zawa soko tambola na sincérité mutazwi eloko na yo sengele pa nzambe ko salema OK mona ke no mutu yo zozwa mbongo no na pasi mutaya yibi so leleli nkolo esalami kindokeza donc soki mutu aotambola na kobanga nzambe eke asali asengi mabe ekomelo na eloko oyo nzambe alobaki keno mutu akolia na motoki ne yo yibi eloko ya bongo po tellement siko bamiracle wana ezali kosalama bato bazomona ke baza bato bakisi mais na kati mpe ya bato malamu bato mabe bazangaka te on comprend infiltré pe na kata islam bazali on pratique maraboutage voilà net marabout aza musulman te na arabe mon marabout eza homme sage OK marabout eza neti neto banganga kisi nde bino bobengaka banganga kisi on comprend musulman ya marabout azalaka te musulman aza mutu atambolaka na dini le hak donc dini ya vérité aotambola na bosolo
Donc aux autres un peu bateau bakena marabout sans les savoir. Chez biso shirki lila uko sangisa kibonzambe na ki maraboutage te. Eza ki shirki onzamba kolimbisa ka yote soko ukoti bonganga. Eza ki bonganga. Eza ki bonganga, eza misala mabe. OK. Donc na islam marabout eza la tuna Congo problème to eluka bata islam ba marabout ba ça alati na butu msupe zalaki alaki ne kosambela na islam makoti na banzela na ya mulili lokwa bomona ngena nzambala ndenge yo lati bo yo tenia ba musulman mais soko sali mabe na ozo kende ba mono te ba mono lokola ta musulman wana ta muto na lati bilamba ba musulman moza musulman te donc batami na sima tenia ba musulman. Oui, vas-y. Voilà. Vas-y. Donc islam bato bazwela ngonde bazwaka te. Islam ezali religion oyo ya solo elakisama na misala tala kibondeko biso tozalaka nango. Vous avez surtout kibondeko na bino ne na sepela nango. Nzamba zote ya biso bolingo. Soko longwe libanda ya bolingo nini suso kozana nango. Soko kozana bolingo base ya mukili vandi na bolingo. Bino ba chrétien bo kaboni po bo kibondeko ezate kibolingo ezate. Biso tozaba tokoka te mais to sala ka effort. Totambola na bobangi nzambe. Donc soki neti ngaya donc ya d'ailleurs nazo to koma na fin de l'année to senga ba bolimbisi na bateau tout tozo betsa mabaku pour chaque jour to sala mabe. Tous les jours to sala ba mabe. Donc ya to senga ba bolimbisi na o tout to betsa mabaku mutu no samona ke no na sala ke erreur mo bonanzela na e betsa ke libaku tozo continuer ko senga bino ba bolimbisi po nzambe pa limbisa biso. Ndenge balobaka pardon c'est une puissance qui libère na ebite vita kaluji so na okosa ouais neti vita kaluji pe na dadi mavungu yepo au commissaire musulman vita akoma kala mingi te ko akoma kala te idéologique okotsa batu na idéologie déjà bato les tigres ya mikiliawa nana silova yebisingai akoma musulman fifi kutalobi bana netu bakaba musulman yemo para musulman maozonga kala mingi te donc déjà bango de on a droit bandimi ba koma ba musulman ba kokote pe ba roya ba oser pe ba Hollanda donc voilà ce que expliquer biso malgré qui musulman na yo tambola sincère tout voilà na profiter pardon avant question pour kima na remercier ba auto coin pangai CKR style CKR style chez Christian Kino na boulevard Anatole boya wana bombungwana en tout cas CKR style ya kitoko ya osakanate soko yewana lilasi ya haut niveau donc Christian Kino a salé biso salon kitoko na kata Saint-Denis awa CKR style wana posa pe nabakato suki obima kitoko ndeti 3 fois ABC salon za c'est moi quoi na boulevard Anatole 35 na Saint-Denis CKR style en tout cas des fois tetaka vetsoni soka utiki na kata suki imagine et puis voilà sécurité à makasi ya obuka na kote voilà très classe. Mais expliquez-moi dans nous. Expliquez-moi que vous êtes musulman. Pourquoi tout le monde a osé travailler trop, mais quand sur YouTube, nous, ils ont payé sa pénalité. Ils ont nini. Ils ont gagné. Mais qu'est-ce qu'à voir dans ma YouTube dans la islam? Mais tu dis que ceux qui prient, ils ont ma casse. Ma caméra qui est libosoti. Pour nga mopela na zwaki na tanga kio po avana yango na tangio otangi na sali investigation sur yo monique na zandeni na monique chaîne peneza baisse voilà bon en tout cas wana raison na chaîne na baisse par rapport à ndenge bandaki na lelo do ngana ko ba raison za pona tika kitan ndenge to bandaki e comme na moment mona salaka ta ba 6 mois mo buna kotsa subilo gote na ba bitumba ba chaîne to za na soki ba otalo sute ekitisaka yango zomona mikolo yo na osala moi remontada ya oyaka tout le temps kusana ka babor to kotsa ben OK nango bien ça n'a rien à voir mais na yebi keno batu msupe ba mupepe wana bakena na ona ndinga kibuisa pipa kasi yango na tali bango biso to zaka tsobo mona bino des années tozaka na standing na biso pour gauche à droite et à la raté retour pas va faire on est oyaka na ngoba José de Londres président il y a le groupe Tigre les Tigres na on va le groupe Tigre voilà ba tigresse na ba tigre voilà ndoya inosbi il est pas voilà les qui biso pas oui ba benga ke ba groupe le ba benga un peu ba tigresse na ba tigresse ouais skoyo vous en équipe mobimba elo nini ezo zanga otela biso ata Maribel hein
ozomona te mopepezo ya bazobeta bazokende mais yo ozalaka awa mais oyebi ke Maribel wana eza sala bato non bien sûr mpona kozwa ngo il faut kofuta non oui ben nga na sina leka nalobela bafere wana na ndeko na ngai ikote igi kote tozalaki na bamasolo wana falaki esalama me makambo wana esengaka mwa linganga mwa bato basangani mwa impe po mosala eza koumela na poto eza problème te mpo nga bato balingaka ngai olinga te nga bato balingaka ngai là c'est vrai bato balingaka nga bato basepelaka na nga mosala na nga ekota pa bato soki na bina tia libaya nabengisa bandeko bakoya kotala na avec équipe ya bato na wana bango invitation ya bamaster na nga mpo nga ndenge naza wana eza bato bana kini ezala baoyo baza awa motu moko te na koyebisa yeke non yaka tosangana tosala eloko boaboya filme oyo touti kosala bomoni nasangisi bafigure to eza awa basengi nga lare te mais na idéologie toaka na bandeko na bango bamoni ke no ndeko na biso yaya na biso mbiaka papa na biso masa aosalisa bulu abengisi biso bazalaki présent ocomprendre donc naza na motu te oyo nakoloba ndenge no yaka tosala eloko oyo bato tu balingaka aboya ezala baa na kini to baa bandeko na nga baa baleki na nga baa bamasta eloko oyo ezanga biso te mais eloko ezangaka biso producteur moko aya asali masolo ke bon nalingi boye bato mosusu mpe bayaka mais ntango azoya ndenge azosolola oyo olingi omonaka ezobalana te jour mutu moko akoya alobi keno olobaka pe trop ou bien tolingi tosala bo mpona koprouve mutu te mais par rapport mpe kaka ya anciennité na ndenge tolingelaka bosala makambo na sale tokosala yango kitoko leki na nga ansa asalaka yango awa elekaka bien bandeko na nga oyo bautaki kinshasa bayaki elekaki bien leki na nga mpe ya mwasi ser na ngai masa na ngai sila bisalu oyo nazobengisa mpe moya sold out déjà voilà tozobengisa bato baya kotala basepelisa ye lobi pe pourquoi pas leki na ngai ser na ngai Belvique Kandi aya chali baya donc eza pona tout le monde nga nazaka sans polémique sans parti pris naza wana tata malongi na bango donc ya na bango donc tokutani nga na journaliste sans polémique sans parti pris c'est ça quoi na artiste sans parti donc kolo mutango monana ayena makambu tokozala wana tokosalela bango boulot voilà wana ezalaki ba propos ya José de Londres à Pessibiso a expliqué biso pourquoi akoki kobeta concert pardon akoki kobeta spectacle na basalte eza cause ya ba producteur eza cause ya organisation isa ma penda bete mais bientôt là on souhaite vraiment que tout le monde aille à zonga na scène quoi pourquoi pas abeta pe ba Maribel abeta pe ba Madeleine surtout on a posé to yeba na minute osiko soki to koloba ndenge yo mona la théâtre soki olobi bana o bazo ya sika na bilonde bozalaki so bio comparer différence ni neza na bana ba obota masika par rapport à nini par rapport à musala ya théâtre ben omoni époque ya na ndenge na ba memela ba faire so na bito zonga mwa muke na musique seria ba wendo na seria ba papa wemba na seria wenge na seria kilelo makambo ezo changer ba vient na biso ba betaki musique o etikala bato na tete me ba gagner na honte ba papa wemba ba beti musique o ba gagner ba participer idéologie na ndenge na bango wenge ereye na changement ememeli ba mécène makambo na ba ndenge mso bato tu ba ngindi na mbala moko mais bana lelo pe ba ye na ki succès na ba ndenge na bango lelo ndenge pe fali asimbi drapeau ya mboka donc eloko na eloko eza na ba ndenge na ngoya ka c'est national bina pe sa différence na journaliste si ça Serina no ya ba vina biso ba maboke ngalema ezalaki na marque na bango ba memela ki ti lelo kutere mso tuni bana lelo mona pe ayebiti bango te salongo ye o biso to koli nango e yepe na ndenge na bango o biso to vandaki na bibonga to talaki bango mais bango ba longwe biso époque na biso na ba vina biso pe ya sona maître na ngai mentor na nga oya bimisa nga maître pai grand maître pai voilà bango ba ye biso to bimi to yaki pe na ba ndenge moni ki ti lelo nga na kota style o batutu ba jeune à lire ba kota eza école à Seda Bileli tu vas en école na zo comprendre école tikali et mati ba masa lelo na ba la question s'il te plaît na 4 2 minutes pas bima na école na bien sûr OK on est à question to na polémique na luki polémique te na mais est-ce que yo otuna yo mon te na tuni pona confirmer pas na yo c'est mon petit donc ma beza
te mabezata azaye moko te bato baze belé Oui, mutu baze musu pasala belé. kango te ya kolobela beta scantus mais na ndenga lilaska azukunde courage jo azolobela forme bogar stylé abangi kutu te donc ngai pe nakoya mais nakenda ngo na bandenge mususu akozwi courage na idéologie ya de Londres mais amemi yango na ndenge mo ndenge na ye quoi voilà mais esali kaka no mutu apesi ye nde courage oui voilà sikoyo tozalaki côté ya olobi théâtre na bino ezalaki moins différent par rapport ya bana lelo mpe bana ndenge na bango bazosalela mosala malgré sikoyo soki olobi opesa conseil na bana lelo oyo babimi na bathéâtre bajeune bajeune frère bajeune fille conseil nini okopesa bango conseil liboso yali bayeba kodifferencie mosala na vie privée on a un premier conseil ba mélanger mosala na vie privée te donc bayeba komitya lokolo bayeba komipesa na badiscipline à part en dehors ya mosala azala o bango baza po bato mosusu tomonaka ndenge aza na ndako ndenge azoya na théâtre makambo asalaka na théâtre yango amemaka ntina vie privée alors différence ezala mwa badiscipline kaka nde kota. Voilà, merci pour la réponse. Est-ce que vous avez une relation avec les musiciens? Bango tout le monde, vous avez une bonne relation avec les musiciens, tout le monde. Sauf qu'à venir nga ivala, apekisa nga deux personnes na mokili na kuto aye bango te. Tant na zala na venir nga ivala pe à son âme le king. Oui. Au pena purifié. Donc ayebisa nga apekisa nga deux personnes. Petit nanga ku famille deux personnes on va approcher bango te. Ya on a la kati lelo na approcher bango. Approcher bango peut-être. Rien. Otanga ba komona bango te. Mais pourquoi? Surtout aba ta polémique te, via pesa nga conseil. Na pesa ta lettre alphabet. Non, na besoin na ngote yo. Comme on est banana nina. Ngai naza en bon terme na tout le monde na mokili. Sauf qu'à deux personnes. Ce qu'au concert a fallu concert a fallu na Stade de France. Je pense que vous soutenir en Europe. Obligé à 100%. Ba comédien peut boire un programme et participer dans concert. Ben je crois à bengisi ba comédien te mais biso mo lwa tozala ne bien neti ngai déjà liwana li passa nanga. On a parlé, on a famille. Donc troye bisa bato na basombe ba billet te bosomba. Oui. Bolanda ba mbru ezo leka te na monaki ba ute ko pirater ba compte. Donc ma billet c'est sila nango, soldat c'est salama. Mais si on a besoin de kota, il y a kaka kota. Ambrio bozo luka batu msu ba luka mona. Mona ngoko tuna polémique tika na yo koloba poso na. Des meza polémique te tozo loba. Ah soko poser question poser ngana ozala. Na nzela kaka. OK. Batu bazo linga basala niti ba tripoter mona copier kaka nini mo ba billet za nano. Mais so okena site osomba te po ezate. Donc batu baya site tondi saki mandulu na se beta mana. Boka zateke no boya beta jour la ndule se beta mana. To bato ba somba ba billet izo na FNAC izo somba. Yo somba kota na lobby na kota ki lobby na kota. Lobby ndazolo ba no lobby eza lobby lelo ya lelo. Kota na fono na lelo so somba. So somba na zong celular. Ba pirater compte ya FNAC. Soki o sombi siko nga zong celular o somba. OK. Na on meka soto aussi. Ko meka te sala ngo siko po binu boya ka ofente bato. So ko sombi fiston coloqué les Zapatero, les grands panthères noirs. Fiston coloqué à Ebi. La minute tout contrôler Mouki. Ouais. La minute tout contrôler ba sold out confirmé. Des fois te kasi na lobby yo za journaliste. Na Ebi ya téléphone no ezawana. Kota somba so somi na zonga sota. Ah, ils ont bisota ntina kotaka. Vita kaluji lobby azo aye ko laksanga abi tala bona bonga abi ko landa wana te. Soki tembe somba na zonga selola. Amiki ba wana raison loko yate. Donc, ceux qui ont soutenu le concert à Fali à cœur ouvert. Nous avons soutenu le concert à Fali à cœur ouvert. À part, il y a tout. Les Congolais, tout, ils ont musique. Nous avons net Fabricaz. Nous avons héritier Watanabe. Nous avons Soleil Wanga. Nous avons Yajaki. Nous avons Lacoste. Nous avons donc, nous avons une ennemité, nous avons un adversaire, nous avons bien à tout le monde. Modogo Barambo. Mutunangai Che Guevara Mente, grand prêtre de l'Ikonzinga, Montiki, les représentants de la Mathieu, puis dans la podium à Stade de France. Et ça, ça bien. Solo la on a fiston coloqué, pourquoi pas? Mutunanga, pendant la minute, on est toujours au Bazawa. Oui. Azawa, ayaki avant-hier. Donc, nous avons informé, on a famille, on a parlé, on a maramnanga. Pourquoi pas, Ezaba? To solo la va faire, on a mais Kebape va surprise, tout va le barater. Oui. Donc, voilà. Nga naza petia ba Weranson, naza petia ba Papa Chéri, Kofi Olomide, naza petia ba mission congolais grand-père Bozi na pire vie de Soukate.
yo pesa nga ajini tiozo me nga pe ba petia ba tout na loyenge mais natangi ba kombuti akasi yo nde mto yo bisanga kete wa petia nazo ba mutu no ba batu na ngai batu na yo nga ngona petia lo ambre mate nga sena les gars ba 50 au kinde tout la chiffre 6 wana boye ti ba peso ba 70 so pe ko ça bien sûr ouais comme sous 50 ans au PC za ajabali oh mais ça te mais nga na vivre nga na vivre ta la fast toujours te kotana na ndimako na ba galère na ba jando na ba nini ya gabe tokodi ayebike des fois te ya gabe tokodi na profiter na yo génération mona ba ya gabiti to yo baleki ba gabi biso mto yambi bango ba Zena ba Gabriel ya nene tumba donc wana ba leki na biso mto yambi et mais na banzele bango na ba soda na biso tango so temeli boso to mona bango na mulongo bo des fois te tango na lalaka na kontaka na bango e bakata vimbo place ali pena donc ngana ya représenter ya banzele tout représentante ya banzele tout e bakata vimbo ba mama top bango tout wana batu nanga pena ya batu no bozaza na bango batu ma pale ba soda pena ya front to simba mandoki bo biso ba soda liboso ouais et bon fiston ça ça na la di sobe fiston ça ya ba yaki après biso muke mais car pe a danser te mais ba car ata ba 5 ans mais ba to ba génération moko to bimaki banzela moko mais biso to bandaki écran liboso na bango lumière bozui nzela moko à peu près bo biso déjà si to zwa ntango to opela bango pe ba ye mais ye afongola ki pe nzela ya na ba jeune kozala ko bato ko sala ba groupe avant on comprend donc après ça qui peut bana mai ba courage mutu net jeune moko pe bo ko sala mouvement na donc voilà ça féliciter fiston sai ngana be gare de sai donc grand courage tout le monde a appelé relation à bino et puis na opé ça ba courage tout le monde ya marabango so ba ngala za ya ba leki master ya babuna baboye ba tutu donc famille c'est la famille pourquoi pas ngaso na ke kin ba oyambanga soki ba ekoto na droit oyambaba voilà plus un problème ti ranking ti pourquoi tu as un problème lobito tika mukilio histoire ni to tika soko zate vous avez exemple ya ba théâtre voilà ce que nous ta comprendre que no lobito wana flatté mais wana ebisio vérité merci beaucoup donc tout na idéologie que no to yoga maté ya nzambe lobito ozalate siko tango yo zana ba ranking ozana ba problème na bato libozo nzambe lobi webseni. Ah oui, c'est ça. Donc, il y a un peu de choses qui sont popoli, on comprend que l'imbisangan ndeko to sala ki on nenga ignorance to na sala ki yango pena na mutema te na bobunga bobongi si bokei le wala pardon za puissance libéraka yende siko soka olimbisa c'est bon bon so ba olimbisa te yo so singa ki pardon tali bo so nzamba comprendre voilà tous en a José de Londres toujours continuer mais to komi na suka déjà émission na biso mais tous au moins deux questions trois questions avant de chuter ce qu'on a ningé au moins la théâtre n'est comme kendelelo théâtre n'est comme le nom ta la peine cause sans parti prêté théâtre n'est que le toi na si la bisalo na belle vie ba on va quoi simbi nzonzing to tena nzonzing parce que nzonzing eza obso to zwa ka koto na internet pona ba kin na ebité so ba lekaka parce que tonga na na kin kala na tikala o mona ba on pena si la oui ando les gars na ba théâtre ba groupe ba kinte ba comment na ba pro YouTube ce qui tali théâtre si là tali théâtre belle vie so ba bengi José de Londres opona o jouer place moko opone pas non pour bango mi balé po baza fierté ya mboka na biso po na ko sala pa belle vie na sali pas si là po ngai bango kutu bako ozete bakabolanga baloba o soko sali côté wana koto ko sala te pona bo wana za manka respect pona ngai baba ser nanga donc ba mo kutu ba okanisa te ke no tango ke osala kuna na kangere mutema koto ayate so ba moni rôle mo sali ke ngana nazo se retrouver na rôle wana na ko sala tous les deux côtés. Donc pour nous tout madame Guto tika au préféré au pour mais tout on a toute question on niveau pour notamment baza peka bango mibalete to za na ser na biso dinana mika be ya pas na groupe asala musala kitoko dinana la 12 pas ali leki nanga Jérémy P donc na bana mibali na asira zaka yemo na kati wana zobunda na kati basi yemta telemisi mutu donc nga naza lokola conseiller ya baleki wana coach moko wa za propre o eso makambo eza soki na lobi ba oyoka
donc na droit kutu te banda kotinda nga kabola pona zongisa te o bango to ba osepela te ouais basé belé kuna na kin OK so ba yoki na bandi ko pona na ko sopa boule na ozala onga na zate quoi donc nga na kutu na banzela wana te o bino bolinga ko sangisa ke no ye mutantel non so tsenga mutantel ezalo ko manquer nga respect. OK so ndeti so na ABC Jordan Mizwa les grands réalisateurs oui azo biso bien so na ABC par exemple ana des propositions mo boyate il y a gag moko boya 10 secondes on linga chasiko entre sobe na sai achela biso moko ponene yango nazolo bano nga na kota kopona te et sobe déjà za masa na nga lipasa sai za frère na nga ndeko ya kati ya pale na muta kopona te ngande mutu siko fonda lukana yebisa bango ke no koto yo to sala ngo boy koto to sala boy nga na kota kopona te ko tsanga na bipona te nga kota kopona o tsanga te donc yo za kota makambo wana te bipona na bino moko bopona botala nga na za wana nde batu na nga famille na nga yo sala na biso ngande théâtre bon ce que to bitoloba par rapport ya ndenge monela et jouer lina bango nani penda convaincre kuma kasi entre sobe na sai ozotanga bango po musala na bango ekota yo oui bayebi musala donc ozalaki déjà convaincu na bango mibale otika makambo wana bipona basala musala kitoko les rois de rire c'est bon les patrons de tous les comédiens c'est bon. Voilà. Ce qui fait rappeler sur invitation, il y a par exemple des faire préparer concert, il y a Parc des Princes au Kende. Et ça la Parc des Princes. Ah, na poto. Na poto bien sûr. Fra Parc des Princes ils na poto. Voilà, na ke yemba to ko bin. Ke aux exim ça na yo. Ko prestige. Ah, ben yemta caché aux ala. Alors biso qui a payé sur invitation. C'est-à-dire caché yanda. Ce qui caché bon biso nous au monde artiste oyo azaka limité lobi ke no koto nga na okende te koto na okende oza limité ngolo bateke lokola nga na soutenaka fali na ennemi affaire mais tout le monde a un pas ba na zana ba artiste oyo ba travailler na faire na coopérer na bango ba est-ce que bango baza binemi po ekoma boye pourquoi bukabolaka tokabolaka te eza otozo mona na otozo vivre bon bango moko déjà na tête na bango bayokanaka te koyokana te c'est trop dire omoni ba fan na ba bato bazaka pembeni ya ba artiste ye moko na kati na mikaboli déjà que ngal wana na rapa muto na okende te par rapport ya nini ekobima lokwa trahison omoni muto déjà zo la koka oboma yo soka moni ke no muto yo liaka ne atelemina muto alaka ko kya obomayo obanda ko vivre na moi méfiance omona ke akesolo nini bon exemple oui comprendre ya kona ba ko banga ona nde bato ba evitaka mais net ngala za artiste ba pesinga invitation na ke sa musala na moi MP to luka MP comme sundo soutenir Fali te ba golo ba te de Londres te ngai da soutenir Fali na marque na propre bolingo na ngamo ko mi bota mabongo mais fallait à quoi yebisa ngi logo te que no mutu na osola nete non ana droite mais omoni loba non ya loba oui tozana bolingo na biso o to lingana na dans les vides ya bongo to senga ya ngote to forcer ya ngote ngala sala ka bulo nga ya sala ka bulo na mais bolingo eza bolingo ala wa mwasi na mbali bokutani na nzela bolingani bwana makambo bosala ka me ko yebisa mwasi na ote que non lelo sukolela boye poko sukoleleza naturel faut sukola ndengo sukola pose à la propre mais mobile item zo yebisa que non lelo sukola ka mutu to lelo sukola ka luketo faut sukola nzoto mobile donc c'est naturel mais makambo tsolo ba ya récemment trouvé dans eza actualité parce que ils aussi toujours la internet tout le monde ndeko na biso pe hérité auto défendre vraiment makambo Fali moko boy c'est normal auto défendre pour la makambo mbongo mais je te dis c'est chaud c'est chaud pour na ba yuma o ba ozo makambo na ndenga kolo ngana muna na landa ba émission Fali be qualifié directement na landa ba émission Fali be o ka pena ke non a otanga kombo ya mutu na ba valeur na ye so ba poser question sur artiste boy grand esprit ya ngwana mais so mutu osala makama malamu batunio o ignorer yo ndem to bima yuma po ba mona ke non eloko eza rouge yo batunio zo ba ke non eza noir ba robengo zo bato yebi ba couleur te so ki mutu batunio o nini bolobi pembe parce que bato ba crucifier pourquoi à lobby ou écoute que pas ne pieds à bongo est-ce que makambo ya lobby
ana tort to na raison bato ba considérer te kolanda bato te wenge moto ya tembe kiti te wana esprit abayuma wana esprit abayuma donc oyo basala nto bengi donc sikoyo yo soki eloko eza rouge na kitembe na yo fo loba eza bleu soko lobi yango ndenge eza rouge wana obimi ndeni yo nde kutu sikoyo moto bakotraite o jaloux tala oyo makambo eza rouge azoloba yango vert loba makambo ndenge eza e olongole sikoyo ndenge ye alobaki makambo wana soki concert akoka soki oyemba te bakena mongongo ne yo yebi musique faut tozalaka tolongola esprit wana oyebi musique na biso nini tolongola esprit wana tozonga bato tose soutenir totya mwana mboka po tokende de l'avant tomonaka baétranger mosusu bana baguerre na bango na bandenge na bango oui mais oya koloba teke no motobo yaki yuma donc toi tu peux féliciter Héritier pour ce courage là bien sûr nga kutoyere moko on dit badia à Pibiango sous le kauka Pibiango donc on peut dire que Héritier a la bienvenue na soutien ya Fally Ipupa quoi bien sûr mais est-ce que les artistes ceux qui basent au se soutenir entre les artistes tout comme on eza lokola faiblesse moko boye eza faible eza faiblesse moko boye ko soutenir un collègue non artiste komi bimisa ko soutenir faiblesse c'est utinani comme on a un artiste battre ba mikitisi yena niveau na Héritier on esprit abayuma soki eloko eza rouge lobango rouge soki eloko eza rouge yoke na ona bleu ou oyebi couleur te toza zoba soki yo koloba par rapport à bato bazwaki bakopon mabe soki okopesa mwa conseil mpona bango koloba ndeti nini na comprendre bien te soki okopesa conseil mpona bato bacritiquer Héritier par rapport à ya sortie médiatique conseil opesa bakongolais ezalaka te moto olemba bango conseil ezalaka te moto na moto asala oyo amoni ke eza bien mpona ye oyo amoni ke koplaire ye oyo amoni ke mpona ye eza bien acontinue kosala suka nango nde ye mo moto akoyeba ok je pense que aux Congolais on a un peu politique en mboka na biso lobela ngo pe mwanda pour ina tuno question moi politique tuna ga soko tuna donc na minso pe après mais on beng senga proposer nga ba question voilà to moni bandego no ba artiste lelo to mona mpepe moko ye na kati ya France bazo sangana bazo ça l'alliance moko boya MV3 depuis c'est les uno to moni pasteur Ezekiel na ba misusu oyo na kotanga ba komo na bango te pona sa publicité na bango te na tangi parce que on les a bateau na tourner na bango émission o ba confirmer nga ke ba komi ba membre ya MV3 ce qui le proposition ane ke o comme membre MV3 depuis ana diaspora oza partant ou pas d'abord le on a le banaza dessine un comportement bande na biso wana ba finga ba konzambo ate po bango ba bomandule awa na kofinga bakonza mboka soit disant batekaki mboka pour que alaki kimpia comme tes arolo bisa bango ba traumatiser ba artiste awa ba beta te ba jouer te mais o bango sko ba saliza trahison ya guerre pour na mboka. Comment ça explique nous frère nanga c'est les unes ande konanga njilwa master famille boyebi ndenga traiter ba tout mais lelo temps a changer langage na boule nini pour comprendre nini a changer langage peut-être à Monique bakosama qui pas Félix pour ba soutenir Félix. Il y a tigala pe soutenir Félix te mais bazara ba combattre ba monyo soutien. Combat na bango ezalaki par rapport à nini? Par rapport à Kabila dégage. Siko Kabila au M23 na ba découvrir que za nani promoteur top mkonzi na nani? Nanga. Yimtami bimisaki. Yimtaza sous couvert ya nani? Te wala nga ko loba te. Te me loba yum to yebi makambo me mi makambo comme te osemba la. Te beto tika te la ngoso ko. Te ngala ko banga te. Mutu oyo ya numéro 1 ya M23 ami bimisaki za nanga. Sous couvert ya nani? Sous couvert ya Rwandais. Abo sekonde yo moko yebi mkonzi ya MV3 auto tangi to découvrir nani? Mkonzi ya MV3 auto tangi to découvrir nangati. Ozoko koloba te donc ngane mna tuna ba question to so ozosala nga ba question oui pesa nga vina ngana vina za dessus na démarche na bango lokola yo linto kota na bozindo te to suka na te to kota bo yo linto kota na bozindo ben ouais loba vérité bimisa mukonzi nango ngane siko mna tuna ba question yo ko tuna nga ba question te mais pona aider yo kasi poto kota ya mozindo. Ok, Mukonzi à 1-23, ils ont soutenu par les Rwandais publiquement. Rwandais au na Congo numéro 1 ils en Rwandais, au Babanego traité Rwandais, c'était les présidents Kabila.
bon siko o bango balaki kofinga mbula na mbula ezalaki nani bango finga Kabila te siko basali nini yo za sir moto yo fingi des années okeko komisi ko masa na affaire wana elongwe na tête tozaka kaka lelo te lobite tozaka kaka histoire na réponse nango eza tozaka kaka ya grave donc yo so ba bengi okota na mouvement okota te déjà depuis na banda na botama na kota na ba makamba politique te mais Congo eza affaire ba congolais ben na soutenir kango kino ba congolais tozala unis to soutenir ba konza mboka soki azo mérité tozala wana to chai poa to memaiti na suka asali musala na ye soki sengi passation de pouvoir akina boboto mais o batu misu basala ya ba mafinga ko manquer ba konza mboka eza kibunza mbete je ne supporte pas. Voilà, tout comme une souke Michel Abisso. Na salué longue jambe. Non, la moni présence à longue jambe, un peu sur Wambote papa. Donc voilà, on est ensemble. On va comprendre les longues jambes. Longue jambe. Longue jambe, c'est les porte-parole de Kofi Olomide, malgré que Azongi, mais, hein, to sola, Akendagi, moi, hein, na to sola. To sola, Azongi penza toso la na ekalate. Voilà, et puis la CPL la présence nous tellement na bi ko za ramayer en tout cas na bi que émission o édifier ba tebele parce que na qui na artiste o za mailler et puis o asola na sagesse na intelligence. En tout cas passage mais ça n'a plaisir na peut-être soki o pe ça va mbote non déjà pour te komina suki o za ngate ba to bazela rango na bongselo micro s'il te plaît. Merci beaucoup. La caméra déjà. Na obanda na présence ya Vita Kaloji oyo ya palais atikaka nga te oui ya longolanga so na yemi kilole na welaka batram batrain banini ya Vita Kaloji na yeso yene mutasimbi makambo sans mobulu donc voilà mobulu yena ye ndenge tomoni pe longue jambe musala kitoko ezala ya trahison te azongi na maboko ya papa ouais choix ezate enfant prodige non donc donc na pesi Gina Bokele maman na bato na Rose Lofimbo bambote place azali na profiter na pesa Nanas Love na pesi bambote ouais maman na dédié écoute émission ouais Nanas Love maman secrétaire na biso to moni fifi miss na PSP un cocotte vers Camer ouais wana attaché de presse na biso maman Bo mère Bo place ozali na kata bastin tokolia wana tokolala wana toyebisi tout le monde oyo ayaka na Paris séjour kitoko chemer bonastin namoni elimbizi na kata Château Rouge wana masa na nga Diezola master ya baartiste ya soutenaka baartiste tout donc Diezola London City toya kotika plan na biso ekende Congo bana Congo botinda ba plan po ekotisa obiso soto legi pa Diezola tobima mpiaka te donc voilà mbutalombi pe tobosani te na kata ba Château Rouge wana on est lanzuki donc moi ça zo pesa pena ina usana parlement beaucoup tapongo pe na pesi place bato bazo sangana bazo se défouler espace ezaka moko chez beaucoup tapongo donc voilà quoi donc Melina Swamba ya biso ya palais venanga Gabento Godi bana Suisse mobimba HBM Elena Manzila ya Amédée Manzila maman ya Christ vivant maître Véronique Abouebo bel détail belle de figure Maïbisio merci ko ya Gobelisha Chilele Emporio des fois des fois on a serre na ngatika ngate donc merci ko ya Gobelisha ouais des fois donc général Lulendo Bill Gates venanga de gas kusungana serre Yvette ya tonto Bernard donc bana tout ya Suisse bino tout tuzawana artiste kata na raté artiste ko ya raté ce que makambo eza tozala donc les tigres les tigresses tuzawana pona bino to sala bino ba boulot na bino na kata les tigres tuzana association les tigres auto soutenaka ba domini et puis toi on a un groupe ya théâtre donc to ben si tout le monde a besoin ya ça boulot na tuzaona a contacter yo to maman secrétaire ba contacter ou bien Nana Silove ou bien ba contacter Fifi Moussa Fifi Boussa Misiolo ou bien pourquoi pas Cocotte on a ba faire Vercamer madame Vercamer voilà so peut akutani na Vita Kaloji na nzela ou memaye kitoko donc voilà quoi.
Voilà, c'était un réel plaisir. Il y a Kosolanayo, tout comme la émission de Bisso. On a remercié d'abord Bato Bassoutena Rangan émission. Mais avant la banane, on remercie d'abord les PDG Fire Basket et pourquoi pas maintenant, au grand réalisateur. On t'a filmé puis azo réalisé en Fire Basket. Na complicité à Ladi, on t'a dirigé Bisso, Ladi Romeo. Na pession bote Ladi Romeo. Senga pe merci na ba maso Bassoutena ngalo la leki nanga ya motema Duchi Kapanga, masa nanga Devos Musoba, Maman Arlette Zoua, vient mettre 10 ans, azalaki na biso, nani suto bengisaki, ba masa utuba yaki ba musoba kombo ekimi, et petit nanga Barcelone, azalaki wana, na biso premier fois na joué c'est Saper, petit a beti ba bouti ya misiki, na biso donc, pour mon sida bilele na bino azongi, pourquoi pas capitaine de l'équipe, Kanto, petit nanga merveille au mokoko beti bina ba forme na bon forme ça na Kanto na pesi bino ba mbote tous ensemble tout ba like wala force na bino mbala sima boya tozala musani zo continuer tous les ndulman tozana bino together tobosani mutute ko to mono pe na événement si la paix ça la bien mais pourquoi pas wana ba ser na nga pona ninte na biso que no ngai na za mutu ya batutu ndaire kuti na ozala. Ok, ça nous fera un grand plaisir. Voilà, tout comme nous avons émission na biso, merci na ba Otu Balandi biso, merci na PDG Fire Basket, merci na les grands réalisateurs Jordan Mizwa et pourquoi pas à Francis Songo, na remercier du ma prêtre depuis Bruxelles, Bayamo Diev na Pesio Bambote et sans oublier Hariko Akuji depuis Autriche na Pesio Bambote. On a petit dans palais. Hariko Akuji. Soda donc soko tuninga oyebisa o donc na ngiringiri wana na bondo tant tozo jouer zo moné pena ka zo coach ba Hariko donc bango bazala kuna na Autriche na na peuple mundibu. OK. Donc Olivier Temo le bogar bata forma osakana. Hariko Akuji. Hariko ya ebi. Amoni hein. On dit maraté. Voilà. Tout le monde a nimbalasi en tout cas. Bah au bolandi biso boy ba Kevin Bomena 3 fois ABC azana pour la pesa no information na uto sala na Mirel Uyeye to kabona ne ça fait 30 ans Mirel Uyeye nzoka sia koma mikilinga na eba rate Mirel Uyeye place wali na peso ba grand saluta do bana Suisse mobimba maître Dox Motomba donc vraiment kuto zo numba su ke liko fait maître Dox Motomba c'est quand même ko faire kanda maître Dox na biso bela na yo mbasu ce que va proposer liko faire vite kaluja yebi makambo mbasu ko bika ba traiter Kiboko Kwesungi yo meli kofi à Maître Dox. Mawatro quoi. Voilà, merci. Tomonani Mbalasima. Bye bye. Au prochain numéro. Ciao.